Matondo mingi bandeko balandi topesi bino bambote bayenge kieno bayenge na bino banso bandeko balandi tango na tango bozo pesa ngonga na mayatina moka kozwa na bino banso kasi yambo bongo tozongisaka matondi na tataki ya likolo na se oyo akanisaki biso bayindo tozala bongo bana ya yambo kati na mokili wapi ye bakoko babiso basambelaka beyebaka nzambe yambo ya mundele aya na mabele ya filika ni bongo lokumu moka kozwa longonya na mfumu wamba mpungu tulendo tondadezo wapi na bankota banso libaki bayindo amitaisaki kombo ya ibengameli na ye na bankota nyonso matondo mingi na biso bongo toyambi kombo kombo oyo toyambi nzoka eza longengo mobimba eza solution mobimba ya ba problème na biso toza nango nde bongo komona ete bayindo batiki solution bapesa ngo mukongo e batiki longengo bapesa ngo mukongo e bazokende koluka atatona na ngamba bapaya nzoka ya na kombo moko oyo sengi bongo to exporter to lakisa bandeko bayindo mais ye moko nanu Kongo moni pamba te yambo mndele aya kombo ya Kimbangu fula mwana esaki bongo bikamo masivi ya makasi koleka siko na 1921 kombo ngo Jésus nzoto yekoya fumu Kimbangu mvuluzi ya bandombe aya kotelema kasi misisa pena ekotaki na mabele makasi te ulenge pouvoir colonial alandi fumu Kimbangu kana 3 mois message 6 mois donc 3 mois librement 3 mois pour msuswana et tikalaki pesa la 6 mois fumu Kimbangu ya kote ya ville en ville village en village ko kima kima pa mati lo poso pembe alingi siko a étouffé le buka baindo ne fumu Kimbangu na bon ko se faire rendre comme pesa pour abandai ko boma ko teka ko déplacer ko exporter moni baindo ne fumu Kimbangu faki ami pesa ye moko mobimba et toyambi bongo kombo wana mais toza ko ignorer force ya kombo wana yambo bongo mndele aya kombo wana soki mama kibota azongi na mukila molimo akufi baliwa ya bongo bakotena se bakobenga bakozwa baramo babiteni ya banzete kopepula mowei e mupepe kota bongo na ngambo ya longengo ekoleka e mutazongi na bomoi donc elobi ete kombo wana deja ese kusaki bana pe ba mama saki ba misi ba masivi nango babikamwa na yango sikoyo lolenge 1921 kombo wana eye kozwa nzoto ye koya ye moko azwi tante bapesi ye tante e eye kokende 30 na boloko e azongi na mokila molimo 51 eye kosala ete fumu Kimbangu kozonga ni na mokila molimo le 12 octobre 51 kasi kombo etikali mais corps physique ngonga nango ekokaki ezonga mais kombo etikali vedi bokasi ya kombo mpe vetikali ok kombo ngo déjà sekusaki déjà bato donc actuellement siko l'homme noir aza kokufa na biteni nyonso donc politiquement l'homme noir a des morts parce que aza kosala système politique nyonso importé et ye aza kokufa donc kiboye ezate na kati aza kokufa scientifiquement déjà tolo bakutu te système éducatif nyonso osalela tout auto osalela ba pareil nyonso ezaka le poso pembe donc l'homme noir a su kokufa et spirituellement les choses tolo baté pambate ba religion importée et ko installer fandi lokola eza malamu pona biso nzoka yoni eza base ya destruction ya Congo pe Afrique bonzama bapaya et détruire biso po eteki biso et maltraiter biso et coloniser biso donc ekokite kozala bolamu pona biso parce que la religion ya colonisateur et colon aza bolamu te pona biso ba coloniser donc ba ki tozala peuple dominé et soumis et yango lelo ti lelo ezali donc tokola ebole batie singa donc azo liaka mula ya singa et ce qui muta bendie azo keneke pa singa ezali
Donc l'Occident asimbi destin ya baindo na maboko aza ko jouer lokola mukolo na mwana muke. Donc esengeli bon siko tobela su kombo wana pamba te kombo wana nde po elamusa politique essayer kuisa biteni ya politique essayer kuisa scientifique essayer kuisa pe partie spirituelle na biso. Donc boyindo azongisa ba valeur culturelle na ye oyo bakoko ne basala kiyambo bongo mundele aya na filika ndebo muka kozwa na mfumu kimbangu omniscient omniprésent et mfumu kimbangu bokasi ezanga support bokasi ezanga ndelo. Donc mfumu kimbangu nde mopepe, mfumu kimbangu nde mopepe partout azali azana ma possibilité na capacité nyonso mais bana ba pesi mu Congo de tosala makasi bana bayino ba zonsa ilongi pa mfumu kimbangu po ye atambusa biso na longengo pe na réussite na biso. Moka kozwa na yaki mpavita atimaki bongo mbeka na mwana na mukongo e mbuta machua ba centre na biso banso bakoko ba biso moka kozwa baboti biso bayindo 100% des mères et des pères pe baboti na biso baboti su biso 100% bayindo pamba te mabele ya filika complot zo salama balingi Afrique sans les Africains, Congo sans les Congolais et pe bongo na mboka nyonso bayindo e moka kozwa na biso fumu kimbanga zo batela boma ya bayindo partout bayindo bazali na mokili mobimba. Moka kozwa na bana bilaka aussi balamuki bazo sosola ba problème ya Afrique eza bongo na aspect moko spirituel. Il faut tozongisa nanu bonzambe pour to redresser politique pe scientifique tout ça bongo tombo na biso. Matono mingi na bino banso balandi ya Tata Ngunza TV to s'abonner pour te permettre sango yo comme la baindo to liker pour et permettre to koba musala oyo les voisins moyens na nubisala le oyo ya le poso pembe to ça ko s'en servir nango pour un message ya libération na biso pour un message ya lipanda molimo na biso info kimbangu axe central yende motambusi pe molongisi matondo lelo bongo toye koloba nini toye bongo na nengo ya likambo to mama ya likambo la démocratie mboka nini ezwa développement nango na démocratie ekolo nini batu bayebi oyo ezwi développement na bango bakoli bakoy malamu pour la démocratie po nzembo oyo démocratie ezoyemba na mabela bayido na filika idée zate. Nous sommes des démocrates, il faut la démocratie, il faut démocratiser bamboka, il faut et banato wana koyoka loyembo wana tilelo to continuera koyoka loyembo wana. Est-ce que démocratie yango eza nini pona bayindo esali nini pona bayindo et faire avancer biso wapi? Donc eza continuité ya thème outi koleka par rapport à mituna na bino. Donc démocratie to ebite mboka nini oyo ezwa développement ezwa avancement na démocratie. Par contre démocratie ba fruit na ye oyo eza visible eza bongo homosexualité. Donc démocratie aza ko protéger mabe apiango pe lamba datiango na milia batu et apiango ba définition malamu démocratie. Donc démocratie na forme l'Occident a kombele yango na Afrique et aza ko exexango et aux habitudes na pasi to développer Afrique actuelle avec la famille slogan ya démocratie. Jamais. Démocratie veut dire epesi ba excès de zèle na bonengwa na bomama. Donc eko encadrer te
mais éthique moi si coûte à moitié ni c'est la démocratie veut dire la tande ngalingi et démocratie e fungoli porte nango oye comme si bana matoy mangongi tako mabe ezali kobeta mwana te to yango moni bato bakanisaki et démocratie za bongo pièce maîtresse ya développement nzoka tilelo Afrique eza ko sibi pona siloga wana démocratie dans émission eleki to piaki ba définition ya démocratie na mozindo nango to atoke na ba mbuma na ba effet au démocratie boti eza visible eza bongo palpable donc démocratie eza bongo ko faiblir autorité ya papa autorité ya ba autorité eza affaibli parce que balingi démocratie ne bango baza ko lingelela ngo ezala exercer na mokili mobimba nzoka tozana no ezali moko te et l'homme noir azana no au départ nkoi donc na format actuel ndenge tolobela ngo Congo ezali avec la démocratie tokozwa 1000 ans tozalaka na conduite pour so lingi o redresser population na yo kuna ONG moko ebimi ba ya droit de l'homme bongo ebimi ba vedi ba ONG ebimi ebele ba komi ebele ba kobima na ba koma ko kesana mezaka pour avantage ya loposo pembe financement bazozwa na Europe donc financement ya ba ONG utara la ngambo moko ba kosalaka pona na vouloir na demande ya maître na bango société civile ba ONG ba nini ya ba droit de l'homme et ba mouvement robota mebele et ko empêcher autorité de l'État à exercer pour le redressement ya peuple naï. Mais na format la bango, la démocratie ça peut tenir parce que bango déjà batiaki dictature rigueur na ezaleli ya population na bango siko ba maintenir la démocratie njoka biso Afrique biso Congo biso baindo na format actuel démocratie et suko mwangisa makambo to ko encadrer le côté. Prenons l'exemple ya Chine. Pouvoir autoritaire, pouvoir dictatorial. Donc, et permet la Chine à ascension na Chine mata. Parce que na Chine même pour yiba, ils a difficile. Donc l'État a ko exercer pouvoir na ye nyon son ndenge sengeli. Pour na bonne marche, na bien-être la population. Donc toko quitter pour ça la copie coller il y a l'Occident pour ton la réalité mon côté et to bayi bongo au départ l'homme noir na nkoi et pendant que diriger ko ya ndenge mon côté na meme bango baza ba meme yemoko Jésus lobi bonga za l'agneau immolé l'air Jésus soit disant nzambe na bango asa bongo mwana ya mpate aso kende mais ce que biso to ba nkoi donc pour autant mbusa nkoi il faut toujours être un koi mobali. Donc, en Afrique, actuellement, il faut dictature. Partant par définition, non. Moi, même les lots, Poutine a ça réussi parce que, on a mis ça, on a une démocratie à l'égal, il y a Europe. A ça réussi. Et Chine peut a réussi déjà. Les lots, monde occidental ba anti valeur kunezali di protection ba minorité ba futilité ba protéger ngo et ba tupena baza benga ba nidiste veut dire ba osambela motaka ba vivaka motaka sa elamba ba monyango normal pona bango pi ba ti ba loi pona yango veut dire mobali mwasi balana normal c'est la démocratie. Tamula na yo na mwa kiteni elamba c'est la démocratie. Papa mama bo sukola na bana piscine moko mutaka c'est la démocratie. Sukola ça ba anti valeur ça ba valeur na biso te ba indo. Ya moni démocratie na forme ya l'Occident même au bout boya ki yango on peut pas suivre ça à la lettre de foka ko longo nyonso ko tourner page mususu la dictature. Eza nini?
Déjà par définition, dictature vient du latin. Baroma kaka, batu mabe batu yo. Njoka l'Afrique eza berceau humanité. Biso ne batu to bandi makambu na mokili. Mais lelo roma comme le kola donneur de leçons. Njoka ye lelo et pas tout atambusi christianisme atangisi makila. Ba croisade, ba guerre sainte. Et baza dignité lelo to pretaka ba concept na bango to saela kayango. Donc na Rome antique bongo dictature euti na latin dictatura. Oyo elobi kaka dicté. Oza ko définir kaka dire koloba. Simple kayangwana. Donc bango ba pesi définition mususu mais baza pe ko faire comprendre ngo ndenge mususu. Dictature oyo eza na compréhension batu ya banso par définition nango balobi. Donc pouvoir ya nyonso na mutu. Donc l'exercice du pouvoir to mutu moko azako exercer pouvoir ye moko régime moko parti moko azako exercer pouvoir donc azana plein pouvoir sans partage ba bonza dictature. Nzoka so tozongi na ba concept na biso mokonzi ya mboka to bengi bongo tata ekolo et biso peuple. Donc biso peuple population toza comparer lokola bana. Donc nandaku déjà au départ soki papa ala ko diriger bana na démocratie ba ke bana matoyi ekoleka moto. Bedi papa akozanga makoki ya kotia bana na nzela na bo alignement. Il faut à exercer dictature. Il faut à dicter, il faut à luba. Il faut à redresser, adresser bana. Ya monaka na biso na Afrique. Mwana akolinga kosala makambo na kimwana. Nzuko tambola sans elamba, sans couper. Amonango malamu pona mais faut parent tombe mongongo. Pour mwana azipa bongo nzoto na ye. Mwana na tongo akoboya même kosukola pe konika mnoko. Et moboti oaza responsable ako dicter mwana na ye na ba forme nyonso pour mwana sukola pe ayeba bongo banika kamnoko. Donc ako sala nyonso na bokasi ya bopara pour a redresser mwana pour atia mwana na alignement na nzela. Lenge moko pe na tata ekolo na pouvoir. Donc ce qui pouvoir ça na plein droit et baza na décadence na population na sénat na parlement lokola ba noko na ba tata mwasi batamboli lokolo moko te bakoka jambe kozala yango Afrique baza prise au piège na ba prétexte na ba terme na ba mot occidental donc ba piège des mots. Donc esengeli bongo pouvoir za pena confisquer na mokonzi na bino. Il faut aza na bokonzi pe bonkumu. Soki bozui mokonzi o na sens ya bokonzi ya bokoko veut dire pona bien-être ya population et mokonzi oyo aliaka te soki na population ni aliete afuta makate soki na population ni afuta mite. Démocratie na forme o l'Occident présenter la raison tambusango la malamu pona bango parce que si déjà ba maintenir ba mataki déjà na ba pouvoir dictatorial ba mataki ya monaki ba roi ba empereur ba militaire ba kambaki comme ce qu'on a stabilité à pouvoir na bango et ba kona ba futilité na bango siko biso to na Afrique est un chantier. Il faut qu'on réorganise Afrique. Il faut qu'on organise Afrique. Et na forme Afrique est un lelo. En tout cas, il faut mokonzi, bokonzi, pe bonkumu, ya boko kwe fwa nende to pesi plein pouvoir à dicter. Ndenge lelo tozo wolobela batu ba bifame professeur ya Kwatulendo. Donc Kwatulendo akoya na démocratie, akoya na dictature. Il faut à contraindre le peuple
il faut à diriger un mobile les facilité. Donc il faut to kambama na elobi bakoko bongo mokonzi ala ko représenter bongo pouvoir spirituel na bino pamba te ye mbongo ne ezoyokama eza makasi ngeye o azozo azokitisa na ba de chambre ekiti bongo batengo ya lokasa etambusi biso ndeka en forme o tolo bila bongo ya démocratie il faut opposition ezala tena opposition aza soutien mingi na l'Occident na l'opposition pembe des piège moko permanent poto kokate ko redresser population na biso donc na empire na ba royaume na biso zaki na branche moko te baza ba opposant bazala kate moni même quand ozwi na ndako moi si aza sexe opposé maza opposante aza complémentaire ya tata mais na mokili ba paya veut dire moi ça comme opposant comme opposant veut dire na comportement na kozala na veut dire oza na plein droit te likola moi si moins de rapport à moi si na mbula matadi 100 mètres il faut tikandako et ba on pona ba normal ba ke pena restaurant moi ça misi carte na ye mbali pe carte bancaire ba sali ba cha donc baso câble makambu veut dire ba tout moko donc difficile à comprendre le mode ya vie à l'Occident donc ndenge baza komi kambamela wana idée donc baboti na ye momla mso na 15 ans 10 ans amona bango tabenga bango pété zo le belé pe le côté donc libota na nyoka to kokite ko landa système ya gouvernance ya l'Occident et ko faire échouer biso président oyo aboma koleka na histoire humanité na régime na ye koleka président Mao Tse-tung azate donc lelo po Chine na komi bongo na vitesse ya croissance oyo Chine donc Mao abomi a éliminé moins de soupçons quand mukia yokio ok même quand Xi Jinping papa na ye victime ya pendaison ya Mao c'est pas yokio ka ok donc veut dire déjà Adilou qui déjà parti opposition et permettre ce que Asiama a redressé le chinois et le Chine un monde incomparable ba ça la nuance ba nango pour ça ba na vitesse mo ya croissance aucun peuple du monde ba travailler chaque jour samedi dimanche kuna e ba na raté veut dire population focus na musala kuna lola li felo ba yebi makambo na tezate Bible Coran ba yebi angote mais tel ne baza prospère le o baza ko veut dire baza ko défisa ba nation nyonso mbongo n'est-ce pas que baza na bon chemin bana baza na nzela o nzambe alingeli batu bazala donc il faut copier il o Jésus il récite nango donc Chine a réussi na pouvoir dictatorial il faut to copier yango pesa ya malamu déjà ba valeur na biso ancestral mo condition ka lobby o kokite bino ba opposant boya ko remettre en cause parce que mon condition ba oyo uti pa tata mokeli et pas mfumu wamba pas ya mfumu kimbangu donc faut to ça bo condition bon kumu ya baindo omoni donc démocratie et ko faire avancer biso te bon démocratie boti banti valeur donc démocratie éthique mabe à liberté te biso mabe to isola ki mabe ya omoni na ndako nyonso fulu baza ko tona coin baza ko isoler fulu siko na démocratie veut dire fulu eza partout mon donc fulu eza partout na démocratie c'est normal fulu eza là te to isola ki mabe to isola ki banti valeur to kokite olanda bongo et pays moko te na mokili ezwa développement pour la démocratie même bango moko luvunu donc to kozwa développement bongo na évolution scientifique veut dire mayele ya technologie ya onde faire évoluer biso mais poto comme bongo il faut l'état zo ba prérogative zo pouvoir nyonso na maboko et to kopesa ngo n'importe qui te oyo bongo azana bitambi na ye na religion ya bokoko na ye na religion africaine futuka fumuki mbangu o azana misisa moni na bokoko na boindo non ba président oyo bazo jouer jeu à l'Occident non que ba président oyo baza tantôt plutôt l'élection a commis kimbangiste so bazo ba pouvoir a commis na ye catholique pratiquant te batwana te ba il faut mokonzi aza na bokonzi ya bokoko mais il faut à exercer plein pouvoir pour la bonne marche
Donc il faut encadrer, il faut l'état de ma coquille pour encadrer partie scientifique na biso, valeur na biso éparpillé dans le monde. Donc il faut supprimer le secteur rebelle. Oh, ils ont le grand joueur en équipe. Ce qui a brûlé quand nous qui est beauté qui a qui. Donc botika en équipe na bino ba bimpuaka et boko kate ko bimisa équipe wana et so bongo coupe de l'Afrique azali. Une fois kaka étudiant à distinguer ana domo ko fabrication moko boy akei. Pe comme normal batiki akenaï. Et Afrique si connaît azaboye bati Afrique na insécurité. Mandok Afrique azo bunda nango et ça la mana. Donc veut dire libande Afrique. Donc vente d'hommes et tekama disons vente d'armes en Afrique kaka. Comment ni? Donc Afrique aza ko subir les lots conséquences. Yaba invention yaba minduki. Je vais te marquer en Afrique. Ba yebi ke mutu nyo sa lengi bokonzi. Nde bate des ordres politiques. Parti en opposition, aza lokola aza penana G à l'Occident. Oyo azo jouer mais une fois peine à faire à kosala te obino boza kozelaye asala. Parce que a corrompu déjà ni azeka na opposition wana. Donc oyo ba koti bona pouvoir, ba kompi bazongi susu na opposition et ba comme susu ko bundana. Population c'est toujours na pasi. Ba valeur wana ezo botama na république, ba twana bazo botama na mboka ni ekolo wana. Baza délaissé na propre sort na bango. Il faut une chance de mabongo libande Afrique et pour ne plus revenir. Veut dire comme des koya botala bino botala. Mais bon mon etikali kuna bana batikali kuna. Et sali sali bongo coup de pouce, abondance, main d'œuvre, il y a monde de l'Occident et Afrique toujours à perdre. Nde bongo to sala bongo makasi. Tombe la partie spirituelle na biso pour politique bazaka batu population bazo bimakaka na peuple siko peuple naza na singa ya christianisme donc azolia kaka na mlea singa ndenge ba pesele lié kaka nzoka il faut boto za na liberté ya bokoko na biso po ba dona biso to botami nango et ça la pon intérêt ya bikolo ya bamboka na biso mais par contre ça la souté moni donc batiki Afrique na fulu bambouye ba carte bambouye ba piste nyonso fait to luka voiser moyen ya kobima ba sibino démocratie to landi démocratie ngo tisuka ravin libulu mai ebali donc il faut tozonga siko na bokonzi pe bonkomo donc mokonzi azonga mokonzi ya bokoko oza na plein pouvoir na dictature il faut to dissoudre parti opposition. Parce que parti opposition, ils ont un piège. Il y a l'Occident. Et il faut pouvoir fanda na bonzambia bokoko. Pour te passer plein pouvoir, il y a exercice, il y a sens, il y a dictateur. Il y a un dictateur divin pour diriger Bayindo, pour akamba peuple Congo. Pour peuple yana akamba mara facilimate. Et musée ayaki na kinkoi. Là, lobby kaka, moko transport échangé. Ba zongi ko fanda correct na ban. Au boy mobeke beti au fimbo. Donc il faut to tambusa ma bongo. Pour comment se fait-il que batu na Congo fa na insécurité kuluna a dominer batu. C'est pas normal si ko to pesi l'état makoki na bokonzi. Pour ça la biso oyo, za bo senga na biso primitive, bo senga primaire na biso na assurer biso sécurité. Mais ba kokate. Et so ba komi ko boma, ba kuluna ba bimi kuna droit de l'homme ONG. Bon, veut dire bazo banga batebina CPI soko salika makambo au contrat na bango CPI mandat d'arrêt ils ont déjà yo donc ba konzi ba na moite babima mais ba na voix moko kaka voix ya bokoko voix ya mfumu kimbangu en dehors wana voix kwa sortir Afrique na pauvreté zate parce que il faut ba loi ezala pena dur. Il faut un dictateur divin veut dire azala na bokonzi nyonso na maboko po akamba Congo pe akamba Afrika. Donc toko bimisa mboka na mayele mais démocratie ezabongo buzo bana potopoto oyo et faire avancer biso na rien. Il faut kotikana nous démocratie à côté tozonga ba valeur na biso na bokonzi pe bonkumu. Donc
na évolution technologique scientifique nde yango wana tokolongwana na pasi nzoka eza ba ange te bakosala yango bakoya na bazel e bakoya soki wapi te ezaka bana oyo tozobota baza ba ange lwa nzambe baye na bamakabo et il faut soki kobanda korécupérer de bamakabo dès le bas âge koyebaki oyo na don oyo to encadrer badon wana nde tokolongwana na pasi. Donc soki tosali évolution technologique te, évolution scientifique et salamité, na soutien spirituel na bisoté et Afrique à kotanga bambula na bambula. Donc ngonga ekoki ba dirigeants africains bazwa courage yako boaka démocratie et yako tambola na bokonzi pe bonkumu boy kambamaki ya mbomdela ya na ba empire pe ba royaume na biso. Toi na pasi komona Afrique na état ou Afrique azanango na immoralité oyo lelo peuple noir azanango et na démocratie tokokate ko redresser population na biso parce que population alandi ki mopaya mingi ta lelo oyo lokola Corée du Nord fait di dictature oyo ezakuna lelo comparer Corée du Nord na Congo kaka to comparer ngo lokola na mboka nini na Afrique Corée du Nord donc a commis déjà pouvoir militaire et pouvoir économique parce que ça la nyonso oyo aza nango posa na pouvoir eza pena na boko ya l'état veut dire l'état za ko côté population ndenge sengeli azalelela il faut bongo lobi malamu mokonzi oyo te akolia disons akoya kolia na komela na kolata na ba photo te mokonzi na sens ya bokoko oyo aza pona bolamu ya peuple ya population na maloba te mena misala na ye pe aza déterminé longola Congo pe Afrique na pasi ne il faut aya à exercer plein pouvoir azala un dictateur divin, un dictateur ancestral, un dictateur ngunza pour que redresser Afrique pe bongo ba africain bazongla ba valeur na bango pasi eza biso mikolo zoya ndeto oke na format oyo ya l'Occident na programme scolaire ya l'Occident avec la démocratie de l'Occident et Afrique à s'en sortir qui à jamais dato okende kaka na ba futilité oyo et vous allez na sukate et Jésus pe akoyate fin du monde et cause la kapete et ça la pété dans mon kileza à l'infini toujours zonga kaka toujours ça cycle rotatif kaka donc à l'infini donc c'est à nous de prendre le destin na biso na maboko to ba été fumukimbango yaki ko restaurer l'homme noir et l'homme noir azonga na ba valeur na ye pambate politique ezwa sens na ye ya botata encadrer ba valeur o botami kati na ye bana ne ba sala pouvoir scientifique o ba kolonga biso bongo na pasi ça inacceptable Congo na kisa zo mela Afrique lelo kisi esa malibanda ezo ya mais ba koyiko boma biso nyonso inacceptable Congo lelo azolia biloko ta bongo na libanda inacceptable et kokite ko salama donc mokili en a plein évolution mais l'homme noir a tikali a su retard mais pouvoir dirigeant ça déjà kolongwa na l'Occident pour que na ko transiter na côte asiatique donc Chine a détenteur ya pouvoir mondial lelo les deux kaka otolobla au juin oyo zali bongo na cérémonie militaire na base aérienne américaine Joe Biden a représenté bo américain nyonso mutu na bango et en pleine cérémonie militaire à Kouyi libakuko akwe na yema habite nini akweli azo pointer le kweli si memo anata Kouyi donc déjà 3 fois yango déjà américain ba Kouyi donc eza pamba teza pe azarte donc eza koloba eza ba langage spirituel déjà akoya ki na avion pour dire que déjà mokila molimo déjà nzamba tiki bango na pied d'escalier avion ye moka koyi akoya ki déjà akumba vélo ye moka ba koyi donc na force militaire pouvoir économique ba koya donc déjà likolo na mabele
etiki bango et akweli lisusu devant cérémonie militaire na base aérienne na bango akwei. Donc soki bako engager bitumba lobi to sima ya lobi bako kweya. Et Afrique il faut déjà à préparer à zonga na bokonzi pe bukumu. Donc matin o ezo ya dina préparation ya ba dirigeants africains to ba être démocratie les a frein pour la mutuka Afrique et qu'il faut que l'on la frein. C'est un frein en main qu'il faut que l'on la frein. Donc ko quitter ko avancer avec la démocratie. Et aussi mbaté. Et l'homme noir est difficile à diriger, difficile. Parce que à Salami na Moyi aza tata mokela aza difficile. Parce que ba mérindien ba face à bango hein. Mais ressources au Afrique aza na ba kokate ko effacer la race noire. Malgré tout ça, Haïti a signé l'indépendance très tôt. Malgré tout ça, déjà États-Unis a malgré tout Arsenal na bango ba groupe et botama za ko revendiquer donc l'homme noir aza Moyi, aza moto. Donc pour okambaye, pour effacer, c'est difficile. Ya mo l'Afrique aza exister. So kite mbendenge basala aux États-Unis awa. Parce que baza ba européen ba ikoya, ba exterminer population oyo bakutaki awa. Et Afrique peut être dans même schéma, même programme, mais l'Afrique bongo ba échoué. Parce que bokasi ya bakoko fumu kimbangu mutaleke na makasi azate. Donc fumu kimbangu aza bokasi ezanga ndelo. Fumu kimbangu nde bonzambe botata mokeli pona biso. Omoni. Donc toi na chance lelo maté ya boye eye ezali peza ko persister jusqu'à la libération totale ya baindo. Donc l'homme noir akobika ba kita ba mata l'homme noir akobika kozonga ba valeur na ye. To ko encadrer basi na biso tala kutu na Moyen-Orient na pays ya barabu moyo ezalaka kuna metane mbasi bazozipa nzoto na bango. Siko na l'Occident kutu peut dire na malili ya ame basaka à moitié ni pe Afrika lingi veut dire atambola a copier mwasi ya l'Occident nzoka ba déjà na bo satana nzoka biso déjà soki mwana moni parti kaka ya mipende ya bo mama et ya bo tutu bila kelima be siko mwana wana obine boza ko pesa bo tutu mukolo na mukolo nzoka ye wana nde génie ya lobby mais avec donaye mais sans chance ako kende de la vente au-delà de nyonso facteur chance eza ko primer des chances eza bo ba principe spirituel à respecter chance eza hasardité ya moto oteya ba l'état na biso ba ete la démocratie eza poison pour na biso ba Congo pe ba africain et tozong sa bokonzi ya bokoko na biso o mokonzi akozala pona bolamu pe bukasi ya population na ye matondo mokakozwa ngonga penza tolekisi makasi kasi pana ko sembola maye oyo malonga esenga bongo ntango nde bongo ntango na bitando ezala kaka ya mukie koleka nde bongo nsiku ya Simono Anza la loi de la création eza kotangama samedi 13h pe dimanche na 13h. Donc balimero eza wana obengi koti na contact pona koyekola ezaleli ya bakoko babiso ya mbongo mundele aya bongo koyekola bon mfumu kimbangu mate ya mfumu kimbangu ezaleli ya mfumu kimbangu kotambola ya mfumu kimbangu nde lobiko ya baindo matondo na bino opesi biso ngonga toyeba ete ndeke moko talalaka na zala ya ndeke mosusu atako ezwaka ndeke ngunga ebele kotonga ye ndako ya yezala kasi ndeke na ndeke atongaka zala na makoki oyo aza nango na beki na ye na munoko na ye pe na makolo na ye fedi misapi na ye eza ko jouer rôle oyo aza nango yango azobandela kosalela ndako na ye to misalela pamba te ngonga ikoki ndeke na ndeke akolala na zala na ye matondo mokakozwa na bino baso baindo fumu kimbangu diantungunwa longengo ntombwa ilonga baindo matondo